Natande yo mesa masanjoli mokonzi Yesu Masia. Nalambeli yo masanjoli po ete bilei na yo eza masanjoli. Alléluia. Mokonzi, tobike na sima kolia oza na posa mbuma eza lokola dessert. Renge ete mbuma molema na ngai ya na mosala na ye oyo abandaki kosala ya bilanga soko asali eke abuki mwa mbuma ndunda matembele pe bongo na bongo okomona a partir ya bilanga kuna asali maboke ebele ya ndunda ntango akoya nango na choral abandi kokabola bato oyo akomona baye avant apesi bango maboke ya ndunda. Ndeti ngai ona koloba na bino boye ndunda toma tembele pointe ya mama Hélène nalia yango ata mbala misatu koleka. Donc azalaki vraiment na kuwana ya koyeba ko partager na bandeko na ye ya lisanga. Voilà un peu on a roki ko témoigner pour ya mama Hélène yango. Merci. Azalaki mama moko mama boboto. Biso na papa Pascal tozalaki Presidium moko. Soki tozali na yenga ya presidium awa na paroisse. Okoyoka kwa tuna batata bosali ndenge nini? Biso mama tomoni ekipe bopola. Abi bosala na somo te. Oya na mite na bino na yebi ndenge na kobongisa. Tokolia pe tokomela bien. Mokolo ya réunion ya biso ya service ake. Mama koya na batene ya matembe. Akokanga ngo liboke moto na moto fwazo. Tabi mama ngai matembele ningaka ngai te ay papa mbala zala kalme. Nakoyela yo bite kutoko yo ningaka. Kasi mama azalai kopesa conseil tango nyonso. Azalai kolinga mbeba te ya mabe zala na kati. Azalai koboya kokabolana. Il faut apesa biso logique ekokite. Messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission Kilongo TV. Kilongo TV, aujourd'hui, on est ici en Djili, au terrain de Saint-Martin, où nous sommes venus couvrir les obsèques de maman Hélène Koudiou Koussosa. Maman Hélène Koudiou Koussosa est née en 1952 et décédée en 2019. On est ici pour couvrir ces reportages. Ça fait très mal. On a perdu une maman, on a perdu notre tante, on a perdu notre grand-mère, maman Hélène qui est partie. Notre amie, maman Hélène, était fidèle de l'église catholique.
Maman Hélène Koussosa azali moto ya village ya Kimbombo, secteur Kivunda, territoire Louozi. Vous avez déjà deviné avec moi qu'elle est de la province du Congo central. Maman Koussosa Hélène est née dans une famille de 8 enfants, dont une fille, l'unique alors, et 7 garçons. Maman Hélène était Mwana Libuso, donc l'aînée de la famille. Elle a fait ses études primaires et secondaires à l'école Madayaïla, précisément dans la commune de Kimbanseke. Maman Hélène a fait la section coupe et couture. Elle a achevé ses études à l'IMET, section coupe et couture. Après ses études secondaires humanitaires, Maman Hélène s'est fait marier na papa Isaboula Pascal. Avec Isaboulou, pardon, Pascal. Avec lui, Basali, 5 enfants, et puis Naba petit-fils Batiki. Tous ces 5 enfants sont des garçons. Maman Hélène Azalaki engagée, donc na papa Kizaboulou Basala qui vraiment mariage religieux, c'était juste en 1973. Donc, Bavandi na fidélité na bango pendant 46 ans. Le quoi Naouti Koloba, elle fille chrétienne catholique engagée, la paroisse Saint-Martin. Choriste dans la chorale Rénovation, membre du groupe Pax Saint-Martin, légionnaire na présidium Mama Wabomoy, paroisse Saint-Martin, et puis na service, il y a protocole de l'accueil, il y a paroisse Saint-Martin. Maman Koussosa Hélène à Tikibiso, na âge, il y a 67 ans. Que son âme repose en paix. Merci. Que son âme repose en paix. Vous avez compris, maman Hélène a laissé derrière lui 5 enfants. Tous des garçons, et puis elle est décédée à l'âge de 67 ans. Comprenez, nous allons maintenant suivre ces reportages et nous présentons nos condoléances à toute la famille.
Présenter ba sincère condoléances na libota na mobimba pe na baeba nyonso ya mama Hélène. Toza awana toza na ba dépôt ba job de fleurs. Tozo talisa bolingo na biso kopesa mbote ya suka ya mbote tokende na misa kasi tozo yoka sika musique folklorique oyo ya Congo Central ezo accompagner biso na ba dépôt ya ba job de fleurs. Toza kokodema toko ba reportage na biso. La famille qui le papa, Mobali à Mowei, papa Pascal, Zaboulou, famille qui papa Pascal, Liboso, Mobali à Mowei, Aligato, et pas à moi, Sinaye, Yewana Zaiko Bilengele, Azana Nasima Naye, Bandekolaye, Nasima, nous sommes restés avec 5 minutes s'il vous plaît. Famille qui papa Pascal, Yewana, Azoya pour chômage, Yasuka et pas moi Sinaye, Oalika Kibabanani, ah mais que voulez-vous? Ça nous rappelle ça qui est mon choisi. Et bien voilà, on a besoin comme papa Pascal, on a aussi perdre maman Hélène, bongo, Yazaki Molongani, maman Hélène, Atiki Biso, papa Pascal, Azaeko Kende, Kotika bongo, Mbe na yeto pe jambe de fleurs, pour akotel sa bolingo Azaki na yango, et pas ya maman Hélène Atiki Biso, pasi mingi na mutema, maman Hélène Akei, papa Pascal na mai na miso, na pinzoli na miso, azali ko kanisa ye molonga Atiki Biso, bongo aye kotika gerbe de fleurs na ye, oh Zambe asunga, Zambe apangisa pinzoli, et pas papa Pascal, bongo Zambe azala, tata ya pe mama, Zambe abaki, akimia libota,
basunga libota mobimba wana to présenter ba condoléances na famille mobimba bozali komona bandeko ya papa Pascal kuna bazali koleka tokanisi papa Roger Batesa bongo ye bazali kolela ya yesemeki mama Hélène oatiki biso papa Roger Batesa uta mikili ya poto pe libota mbimba ya kuna bazali kokabola mawa bazali kolela kokanisa mama Hélène bamesanaki na mama Hélène bazali kozala mama Hélène pasi na motema mama Hélène akei
wana sika bomoni lolenge nini bandeko ya service ya fondation Osen œuvre sociale d'Enjili service funèbre bamemi corps bongo sika tozali kokende na paroisse na Saint-Martin pona messe. Merci mingi na papa Roger, merci mingi na fondation Osen œuvre sociale d'Enjili fondation Osen obomoni ba corbière wana ba baza bongo na service funèbre eza omoni somba cercueil okosala okopesa peka mbongo baye basaleli bino service nyonso baye na batante batie ba charpente wana batie ba kiti bateli na cercueil nyonso eleki malamba ba corbière na ba obomoni ebele wana baza ba corbière fondation Osen œuvre sociale d'Enjili service funèbre bandeko soki okufeli ndeko to pe boza kamoko ya matanga bo contacter service oyo kozala malamu mingi bayaka tongo basali makambo nyonso baye tina morgue bazwi corps bakende nango ti place corps ekozala exposé bango moko corbière service sécurité nyonso eza assuré wana topesi coup de chapeau pa papa Roger oyo azali bon patron ya fondation Osen. Merci mingi pa kokode maza nsima bilili, merci na bandeko nyonso oyo bolandaka Kilongo TV.
ya solo nzambe akeli moto mpo awa te akeli ye ndenge ye moko azali. Kasi Zabolo akotisi liwa mokili mpo ya zuwa liwa likokwela bato bakolanda nzela ya Zabolo. Milimo mya basemba nizali po maboko manzambe. Moto moko te akoki koyokisa bango mpasi lisusu. Basoba bakanisi te bango bawei libela. Liwa ya bango lizali likambo ya mawa mingi. Mpe bokei bwa bango bozali suka ya mabe. Nzokande bango bazali na boboto. Ata bato bakanisi te bazwi etumu. Bango bazalaki na elikya te bakozwa bomoi kwa seko. Nsima ya koyoka mwa mpasi bakozwa likambo linene. Zambi Nzambe moto alekaki bango mpe amoni te babongi na mboka ya ye. Mokolo Nzambe akoya kotala bango bakondenge bakolo mpe bakoyakela mokili. Mpe Nzambe akozala mokonzi wa bango o bileko biso seko. Bato bakotia mitema na Nzambe bakoyeba bosolo bwa ye. Baye bazali na botosi bakowumela bokondeko bwa ye. Zandi baye Nzambe aponi bakozwa bolamu mpe boye. Bandeko, liloba lya Nzambe wana.
Hay que dar un poco de tiempo.
Ogo ya biso te kasi
Dia mengatakan fenomena pemilu suatu
La dessert oyo kolia sikawa okelanga nelilingi pe na bokokani boyo kwete na lumba solo ya bonsambe boyo pene na bato okelanga nelilingi pe na bokokani boyo kwete na lumba solo ya bonsambe boyo pene na bato